mboka bakongoleo. Voilà, bozomona mova yewana. Donc, malgré abetami yewana zonyi. Donc, mova ata ozongi toyebike ovimbia. Mais tokozwa yo. Tokozwa yo wana basali yo eza muke okozwa. Omoni, awa toza en face na yo. Omoni toza en face awa. Ozomona biso te mais tozomona yo. Mais biso toye pona yo te toye pona na mokonzi na yo wana ya Rwanda. Soki ayeka kawa. Beta ya bikinga. Avec ma prof, il y a un combattant, beaucoup na ça mais azongi kama. Azongi. En fait, c'est comme le point où la cérémonie non, un nambe ya zate, ça doit représenter nambe na inauguration ya université ya Damu Bayeyo Bomoni. Alors à kuvanda tipo makofi le makasi. Yewana zote mazobanga. Bomoni ndenge azobanga. Bomoni ambassadeur Movayeyo. Bomoni tala zomona bomoni no bakombata baza en face na kati ya tribune place ya bazali wana donc toza partout tokozwa bango donc bomoni awa to bana mboka bomoni touti komona mova donc akoti quand même sikoyo lisusu na podium wana na place royale mais biso tozolanda ye tozoluka mokonzi na ye soki tomoni mokonzi na ye akolia moko wana akolia akondima te akobima awa te donc toza ebele pembeni nyonso oyo toza vraiment na komo ya Nzambe tokoti toza epai nyonso sanga tata mokonzi ouais donc kaka lokolo uti koloba maman moi il est qui makasi azoma tout ça bâti soleil parce que moi ils ont tellement makasi bato bazokweya awa mais biso tovandi kaka peuple congolais bao baza na Kinshasa bao baza partout na monde keno biso toza na kati événement oyo toyaki mpenza tozala mpenza na moto na biso oyo azoboma bandeko na biso en face po topesa message na biso epuis tokanga ye aye te akimi eza victoire mpona biso mais yango omoni tolakisi bino moto azorepresente eza ambassade oyo mova mais ye azwi mpe makambo na ye parce que bandeko na biso ya babundeli mboka basali mosala tozoloba kotanga bango te parce que toza wana baservice ya sécurité ya renseignement royal tout ça donc yango bocomprendre kaka tozoloba na bacode parce que toza na kati ya makambo alors tozopesa bino baimage oyo po boyeba kino bandeko na bino bao babundelaka mboka toza partout tozala mpe na mwa basircuit na biso lokola mama alobi batiaka biso mpe mwa batiyo nde omoni tokomi na place opitali parce que c'est pas n'importe qui akoma na place oyo eza na biso te mais baimage oyo eza très important ebolanda suite événement na mama na biso mais tomoni mpe Olive te abangi babangi bamoni ke toza epai nyonso lokola banzinzi baimage mosusu ya video bakolanda yango oyo tosaki patrie lobi na kutu totambolaki bahotel nyonso ya bruxelles ti na hotel de lac place babombanaka donc baimage eza na facebook bakotala yango donc pour dire que nous tozalaki vraiment déterminé ya koinfinir na kanambe so batiaka makona ye awa ti tolandi na place oyo na kiti oyo ifalama toza wana na kiti wana donc pour dire que nous sommes déterminés kanambe tokozwa yo okita omanda mokili eza ya nzambe nzambe apesi biso mission ya kolibere peuple congolais nde yango ekosala donc de grâce akala toyaki pamba te depuis l'angleterre toyaki kosala mosala yango toza na kati ya mosala na mama na biso la combattante donc oyebisa peuple nini mpona soulèvement populaire nayoki nzembo moko sikoyo soulèvement populaire bon soulèvement populaire eza nzembo moko ebimi na inspiration ya bacombattant na loko parce que bandeko na biso baza na mboka bayebaki no makambo nyonso to finalité nango eza kuna na mboka
Vous comprenez ma qualité parce que vous avez la musique royale des Obeta, vous avez un donc le soulèvement populaire est là pour ça na mboka et on doit passer un message wana et biso awa dozo sala o ezali na pouvoir na biso na capacité na biso ya affronter bo ba simi télécommande alors bango nde bazali kuna place ko bazali basala de façon que ba lungola ba pino ezala na kati ya wana pour bouger le souci comme ça bato basi ba télécommande bo ba ke wana ezo sala soutien asa kufi to longola pour to remplacer to pesa bato yo ba yebi ko sala ba robot makamona bondo ba peuple congolais alors binonde kuna bola qui s'appelle ça que non vous allez vraiment na besoin ya moto na te pour en finir surtout besoin que mboka na bino ezongela bino c'est ça ndenge nini bozala bato musala ya ba Rwandais mboka ezongela bango ha ba effort to ça la sacrifice to ça lelo pour contre la milieu oyo za la congolais parce que ça nous na message à ba congolais et comme la bino place comme ça bato on est besoin yo parce que bato on est 10 millions ya ba kongo na biso ba maboko 10 millions donc roi oyo lelo to kali en face na ye oyo azo prêter serment de yende mutu continuer makamwana voilà mais bimi wa kongo na biso na présence na biso azo sentir yango tokoteli bango na ba ceinture na bango c'est ça bakoyoka yango bitumbeza ya niveau na niveau bato bazosala mosusu basala biso po tozosala eza po important bitumbeza bongo toza te ke no biso nde bato tozosala nyonso no na motu aza na place na ye na capacité na ye oui ya kolibere mboka biso tozosala ezali po tolakisa bino ke nous sommes capables ya kokoma place oyo bato oyo bazali kosala de façon ke baimposaka biso bato wana tolakisa bango ke tozali enough is enough nana ma vraiment tobomaki ye lelo mais pour peut-être nga les grâce à bakanginga oui parce que nga ça l'immigration totale tout ça qui Kagame en Angleterre et puis outi Angleterre tata on outi Angleterre donc on est là terrain mon faut très très compliqué na moni ko takoki ko zeta comme on awa pe ya bangi ya omoni mayete hein mais aibi ba combattre baza na terrain lelo penza na kati ya Belgique aibi ba mote aibi combien te bauti de partout donc kakena ni ye tata wa tolinga to kunda yawa donc so tous va maman na biso elinga eza l'histoire ingeta papa omoni pe ya Florence azawana mama munene mobondeli munene tomoni ye mo bazali oui azali wana oyo komia wana komona ye donc kende liboso komona ye bomeni bana mboka ozali na moyo oyo etondi moyen te defile munene so tozali kaka blanc chemise blanche tobendi ye déjà ingeta bana mboka bolamuka soulèvement populaire